Si na se retrouve na makala ndeko na ngai yo moko moni mutu ambongo akangi na pete et puis a utilisé banani ba collègue na ngai. Bana monde entier bino batu bolela bilengi yango eye na Mosakoli Shako TV. Bon s'abonner ebele na Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Tala ba théâtre kitoko. Tala ba mission ya bien. Tala ba film et musique ya kitoko. Awa na Mosakoli Shako TV. Ngai pe ko banda lelo pasteur lité ya kanda. Na komi na nga na Mosakoli Shako TV. Nde na sengi na yo papa mama. Bon s'abonner na Mosakoli Shako TV. Oya ko teleme na Mosakoli Shako TV. Façon na ko populela ye akolapa. S'abonner. Mbote na batunia so bakozwa libaku ya kolanda biso partout dans le monde et sengwezaka ya koyeba ke boza branché devant ma poste téléviseur na bino pona kolanda biso Amelco chez vous. Amelco chez vous eza concept auto sali pona bino to kobanda koyambela bino ba artiste comédien ba artiste musicien donc ba artiste confondi kobanda moko na lelo boko mala ba calendrier na bino chaque semaine et kobanda ko bongo ko ratete Amelco chez vous nde na likanisi ya ko pesa bino ba actualité ya ko mema bino likolo po yango nde biso vraiment mosala toyebi tozwa kilikanisi ya koyambela bino mwana mboka pasteur lité ya kanda autrement appelé ya aimé wana eza kombo ya kati soki moto abengi bongo azaka vraiment na lolendo mingi po ayebi ke moto wana ke kokundola na source na ye eza bongo mosala na biso tozwa ya kokende kokundola yoka nini ekendaki nini ezongaki po yango vraiment nde ezaki mutuna na banda ko na bino ekomelaki biso nde nazopesa jambote pasteur lité ya kanda. Oui, mbote vraiment mbote na bino nyonso na libaku kitoko na mokolelo bopesi ngai ndenge bolobi ete Amelco chez vous. Vraiment ngai pe naza elongo na bino ya wenzambe tata pambola bino. Merci pour la considération, pour le respect, parce que na mboka oyo tozape na ba artiste ebele na sepeli makasi boponi ngande ti moto ya yambo pour être na fongola likambo yango Amelco chez vous vraiment esaninga esengo makasi na comprendre ete nazana ba place ebele ba bazo considérer nga ngai moko na miye bakate o nga nazali tika ya wenzambe tata apambola bino apambola bandeko nyonso oyo bozotala biso partout dans le monde tolingi bino mingi ndenge bosutenaka biso na tango bapasi pe na tango bisengo ndenge bosutenaka biso selon bozwi to pe selon ndenge yo moko sepeli okanisela artiste lelo naza awa na Amelco chez vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Karandenge pasteur lité ya kanda uti kolobazana Amelco chez vous. Mais na kolanda introduction ya pasteur lité ya kanda azali vraiment moto mingite na ebité soki moto yango azalaka wana ezateza po auta kinga mokuna to kobetela ngo c'était kala mingite pasteur lité ya kanda to ebaki o héritier mona mandlamu mona ya ndaku sibitement o memi biso na angle o ya lité ya kanda o lelo ezo memela yo makambu ebele motivation na yo eza nini ekumba yo komalité ya kanda ya lelo. Merci beaucoup pour la question. Naza artiste bon na masolo openza nazaka pena moto te parce que soki na che moto makasi batu bakokumba mamingi na koseka mais bakozala penza plicité na kozwa pena idée parce que ba question ozo tout neza pena ya mozindo o meminga pena na mozindo. Né grandi na Kingasani ya Suka na botami pe na famille ndenge moto nyonso abotamaka na famille na ye na 2004 na se retrouvé na kati ya groupe Les Bons Samaritains grâce ya ndeko na ngai Kulutu grand frère elongi ya kala ya Chic Choc le Yenge parce que to banaye ko vana na ye quartier moko. Et tanga moni ki nazana ba talent kati na nga nazana musala et senga ki eta lukilanga groupe moko ki ne kotika nga po ete na yekola lisu musala malamu parce que yena munoko na ye ebise kinga lobi te biso Chic Choc le Yenge effectivement pende ti le Yenge peza kuna na kati alobi te
funa memona esika o lokolo za pe mwana muke et ko sunga ba l'action musala malamu. Ndaki na ko tika nga na kati ya groupe Le Bon Samaritain na zo pesa kulutu to pe papa na nga bambote mosala nzambe pasteur de la foi nde na ko isamaki na maboko na ye. Tango na komi na maboko na ye papa tuna kingalite akan atuna kingai aimer wana na zu kombo ya héritier famille atuninga aimer biso awa tozaba chrétien yo sambela kan église nini ngapena lobi naza chrétien mais neyo apostolique alobi te neyo apostolique eza bien mais pona biso toko sepela oya ko sambela na biso awa na KDC Le Bon Samaritain wana na 2004 et ko sala ete na lobi ah papa koyaka nga naza na Kingasa na yaka na njilibwe quartier 13 na kokoka te po naza pena na makoki talobi te yo bisiko za kuna na Kingasa luka kaka mbonga transport ya koyela wana mutazolo bananga bongo pasteur de la foi abisinga yo luka kaka mbonga transport ya koyela ya kozongela nga na bana kopesa yo azalaki papa moko ya bolingo pona ngai soki ya lie nga na lie bokoyoka na ba télévision soka lobi alobaka dajo mingi alobi ke mwana na nga emelite ya kande héritier famille yene muta yebinga malamu koleka bana na nga nyonso parce que nazwaki temps ya kotambola na papa tangu na komi na kati ya groupe Le Bon Samaritain balobi awa leki aza leki awa yaya aza yaya awa artiste azalaka na sexe ndenge zaka ba artiste na ba groupe musu balobaka artiste azalaka na sexe te mwasi azo changer bilamba esika ya mobali mobali azo changer bilamba esika ya mwasi kuna ezalaki mutu akomona tolo ya moninga te mutu akomona ata kokengela nzoto ya moninga mutu akomona yango te et totambusamaki na ba principe nyonso ya vie kasi lokola ezalaki mwana mobali ye aza papa na banaye kokangama mingi na ye à partir ya kokangama mingi na pasteur de la foi papa na tango akala azalaki cameraman ndenge baninga bazo filmer biso awa siko esengaki mingi atambolaka na ngai soki toke ko filmer fete na tango akala ezalaki cameraman azo filmer okomona mutu moko atelemi pembeni na simbi lumière mutu wana bande ko simba lumière ezalaki ngai soki bozana ba photo akala boko ko bimisa ezalaki ngam na bande ko simba lumière même bande ko filmer ba conseil ya ba nyoka longo zaiko à l'époque abande ko zala mingi na ngai et komaki pe na tamoko komaki pe cameraman na chaîne ya papa na biso la diluya molimo ne pe manakimia na Mirador a travailler ka pe na Sentinelle na radio Sentinelle wana papa na ngai na kati ya théâtre ndengo zoyoka aimer nazalaki pe aimer c'est-à-dire aimer wana nakutaki ba yaya nakutaki ba leki ba mama to bane ko memela bango basaki tozaki pena na kati ya ambiance ya musala sauf que na kati ya groupe Le Bon Samaritain totikala ko mona pena bozuité que tozwa sponsor moko ya munene tozwa producteur moko ya munene totikala ki kozwa penza te mais na kati ya musala e bane ko leka nango kitoko yeko koma na tamoko papa lobi na ko filmer les sous te nazo mona musala ko filmer bisika nazo kende respect zo zalate ni papa yaki ko kata mangamba ko filmer nazwa ki terre ko tambola penza et longonaye de 2004 à 2013 2013 papa a ko sala pièce moko to ko sala ya Dieu m'a dit Dieu m'a montré c'est-à-dire na pièce wana nga na jouaki prophète moko ya kanda soki na pesi prophétie wana faut etika la bongo ndenge moninga bo na kati ya groupe Le Bon Samaritain naza mukolo bato ebele naza mukolo ya ba mama Tina naza mukolo ya ba mama Agnès naza mukolo ya ba prince Mavuba naza mukolo ya ba pasteur Herbi ça dit ba ça ba leki na nganga na sali 6 ans 7 ans na kati ya groupe après bango ba yeko kota ça dit na kati ya groupe wana naza penza mwana mobali oyo penza ke tango bazotanga bana mibali ya ndako ça que pasteur de la foi azotanga ngai dans sika héritier ya famille bimelaki oui héritier ya famille ko bimela wana parce que nga papa lingaki nga mingi pona kati ya groupe bato bane ko kima trop même évangéliste ko ça na Belgique na PC mbote ezaki tamoko ko mona 6 mois amona na kalisusu te 2 mois mona na kate ngana zaka serena papa bakoko Patrice wana zo mona soki période ya koteka uniforme bandi o mona lisusu te na groupe ko mutu musoza ka sona zolo babo azo simba ba point ya azo simba ba vie ya bato lobby yo za héritier ya famille otamona na papa
Quand bien même Babiloko Onyo so yo lobby. Nazoninga na ya siko place oyo inspiration pour na komalité ya kanda. Oui, kolanda déjà yo outi koloba awa. Bozwe ezala kite. Motivation etindaki yo obima libanda kaka na bolingo papa na yo abanda ekopesa yo. Eloko nini etindaki yo obima libanda. Nazo ya place wana. Yango nde vraiment toza na posa nango. Pona koma héritier à famille, to salaki pièce moko ya ba orphelin. Biso to tikalaki lokola na bozui. C'est-à-dire na bazaki lokola nazo jouer héritier à famille bozui na biso mbongo na biso. Kombo nange bandaki wana. Ezaki kombo e bandaki je crois 2008 2006 comme ça na eko hérité comme un héritier à famille. Départ na yo sikoyo départ na ngai ngana zate lokola mwana oya kabola ki bozwina tata na ye ngana tikala ko kabola bozwina tata na ngai te tant tozo leka na théâtre to banda ko leka na moi to banda ki 12h to eko koma 15h to eko na pokwa ça dit pourquoi wana zalaki lokola penser na biso parce que théâtre na Congo na 45 chaînes ezali kaka fobo leka na pokwa so bozo leka na pokwa te même na bino moko bozo mona air wana ezaki toko te batu na misala batu bazana babar moya ko tala bino ezati tango to yeko leka to koma na pokwa nzamba yeko sala ngolu pasteur de la foi vision yeko ya fo atonga église fo banda musala na nzambe ya ye tanke yende responsable ayeko banda na 2015 non disons 2000 transition non, 14 non 2016 papa ayeko banda église nga déjà na 2015 si na banda ki déjà mamboalité ya kanda siko tango na bani mamboalité ya kanda pona travailler bien. C'est-à-dire ngana pasteur de la foi to potana te to bebana te eloko moko te mais pona ngana comment ko se sentir pona déranger papa na ngai te po papa na nga déjà koyoka déjà ba mona ki ngana ba faire ezo déranger ko mona koyoka déjà ke ba mona ki ngai nazo senga faire to na kutana ki na faire to na kutana ki na fali to ba mona ki ngana pa kofi pa wera des fois pas papa ezo malokola na komi païen biso kuna ezaki soki bazo kuto mingi na babar ba place ba masanga fozala baba suspendre yo fozwa suspension ngai moko muto abengana ngai te na kata double bon samaritain na ba papa na ba mama bango so baza conscient ba yebi ngata nguna senti que lité akanda fona zala librement na zala pena libre na musala na ngai nde na kima ki na nganda kuna biso na kima ki ko kima na kabola ki bosuna papa te et puis zaki moment moko ba tout temps ba moninga na komo le kana ba TV ba tumusu ba isanga ba bi lité akande alongwe na faux moment momo père na komi na mbongo père na komi na mituka père na zotonga osomona sadi na talaki maloba ya batu te na talaki carrière na ngai na baneko luka na vimbisa lisolo na ngai na vimbisa histoire na ngai na koma pe mutu na koma pe na kombo ndenge ya za lelo tout comme na leka pe ye osomona nde yango wana eyaki kosala ete na tracé nzela na ngai et na koma pe lelo onazali lité ya kanda. Merci beaucoup pasteur lité ya kanda kolanda yo ndengo pesi explication na oza vraiment clair. Pourquoi pas otikala ki na lignée na yo wana ya héritier ndengo zaki kozano moi malamu ye nango na lignée ya pasteur John. Donc source ya inspiration na ezaki pasteur John parce que tant yo ye na lignée oyo ezaki déjà na moto zo pesa toli ya pété. Donc motivation na ezaki pasteur John. Non, motivation na ngai ezalaki pasteur John ite na PC bambote sikazali parce que ces derniers temps to lingite to sala musala na ranking parce que mutu muso akomona ki azo soit succès pour azar rankinier azo sala trop na ranking to lingito sala musala kolaksa batu ke to na ba problème ite na batu nga naza artiste comédien nazo sala o eza comédie soki nazo mona bino te na ko sala comédie te fona mona bino fona tambola na mokili fona mona banatala ba télévision na yoka na ba radio pour inspirer ngai na tala ba famille présidentielle ndenge bazo vivre ndenge bazo voyager ndenge bazo lia ndenge bazo mela yango na des inspirations pour na biso ba comédien pour na biso ba artiste c'est-à-dire na beti li solo que
pièce pona komalité ya kanda ezana pièce moko papa nanga de la foi on a salaka à partir de pièce wana diema montrer ça qui ce que boy prophétie nanga na papa liyo nde na zwaki kaka tango pièce wana sili na bimeli kaka na makanisi wana nde batu musu ba komeka benga pasteur bi papola batu musu bazoloba pasteur moko auté na kanda ye pena na ndenge moko ali sekite et ningi saki même mokili même ba diaspora ba komeka komi tuna même mboka ngo Congo ba pasteur ya bo lisusu surtout que na baneko lata pena col pastoral nazo décorer pena kitoko nde yango ne baneko sala bon à partir ya wana nenga na se retrouver l'ité à pasteur l'ité à kanda c'est l'ité à kanda outil pas pasteur de la foi ko outa pas pasteur de la foi nde bimisinga l'ité à kanda et coïncider que toli a PTP aza sur le terrain nde batu bakanisa lokola ndeti na landa ye mais na landa te soko tali même eteli na ngai na eteli na ye eza deux choses différentes ngana yaka nazote ya poser nazoloba ba réalité na ba actualité nazotelemela parce que ngai vi na nga mobimba ya comédie na nga soko tali beza ko telemela to ko lobela les anti-valeurs merci na telemela ka mingi babaka mingi ya mabe pasteur John azape na ba masese na ye na façon na ye ya kotela nga pe na façon na nga kotela mais lokwa bino bomona ga kombo po ye peza yaza Johnny Toli ya pete nga naza pasteur Lité ya kanda sikoyo tellement Lité ya kanda koma ko peser mingi ba tout ce ko ba koma ko benga ye Lité ya pete c'est-à-dire na ba titre na bino nde bobongisa bien c'est-à-dire bokoma ko tricher ngai bokoma ko tricher ngo lebo tia pasteur Johnny Toli ya pete bino bokoma ko tia pasteur Johnny Lité ya pete nzoka ya za Toli ya pete ngande na Lité ya mukolo Lité ya nde yeyo pona ba éclaircissement kande na lobaki na zanga mongote na plateau na za ba concert na nga déjà le ayowa tozana dadi awati dadi oui maman. Bonjour encore. Bonjour ma sœur Léa. Dis-moi nous que. Oui. Dio wana. Moi compétition wana. Dis-moi il se que adversaire oui ça que boza. Tout arabine. Là tu vas arabine. Bon. Mokilinde mute komisango adversaire. Mais pas nangai nazo kokwa pena ko komisango te parce que nga naza artiste et comédien na lokoti succès te gende balbaka chance loko pamba ozomona parcours bango baza bato peut-être ça un artiste était à se retrouver na bisimo boatei bato ba filmer et panzani azui succès mais biso za bato yo na vision na ngai na 2004 tant na bandi na groupe le bon samatema kanis na nga un jour naza na combo c'est-à-dire na nyokwa mi pona za na succès ozolanda et puis ko nyokwa ma ya succès wana za na dépense na kati bo futa cameraman bo futa monteur mbongo chaîne place boko leka ezalaki na dépense ya makasi maman koyabo na kati ya bis otei ba filmer na téléphone etamboli mokili mobimba pe ba journaliste ba komi ko luka yo eza facile te disons eza facile nzamba sali ngolu biso to kembi ozomona ba tournage ya kokende ba kisensu bo silisi na kisensu fo bo kata ma ya njil et puis na heure nini bozo kata ma ya njil na boîte 21h 22h bo uti tournage na monga fula transport ezate embouteillage bolongwe monga fula makolo ti rond-point eza facilité biso tozui ba succès oyo nzambe nde mutu alobi ke bano fo ba mériter succès bano fo ba mériter ko yebana poko yebana nde yango kozala porte ya malamu pona bango namoni déjà dadi abandi ko mata naza déjà musika ozomona te ndika moye te bangango dadi amati dadi expliquer na okyo bien ninga lo baboy o bete biso le parcours no awati na pièce et ça là que vous avez qui prophète de manière qu'on doit comment on était à Cannes et tout après biso yo okima depuis okima écoutant déjà na papa na yo de la foi okenda déjà qu'on s'excuser pas okima yo longo to okima pendo abima la fenêtre okima oui okzongela papa na yo de la foi pour qu'on s'excuser.
Fokolo bakaza pasteur mais na motema yi marapeta msufu perda yo na temps bande ko simba pe a raisonner ko bande ko simba nzete li ko simba perche alors perche voilà a raisonner que ozaki pembene tango na posa no ozali susute surtout ko ambia kapa bato belé na ndenge ya groupe wana est-ce que zongela ye pour que s'excuse au moins. Merci beaucoup ma sœur Léa Nzambe tata pambola yo omoni soko moni muto azo kima mbangu ko welela ko zala nanu pressa ko tshela e qualité tika ya silisa nanu mbangu na ye wana ndenga zo kima to yeba mbangu wana ekobimisa nini. Okay. Na kati ya séparation même ata na ye pa na yo to bande ko sala musala moko na bima sérieux tikala ngana kende oui c'est bien pour ye to salango officiellement okay. Mais na mitema na affection wana c'est-à-dire bokabwani ezala ka pasi même ata na yaki na sololi na ye pona moment na pera komaki na affection na nga makasi ata ngaki alobake ça va moi na ngai problème ezate kende tracer nzela na yo engaki saleka pasi. Okay. Même ngai petangu na kabwana kana pasteur de la foi na sepela nango ata mukieti. Mais le quoi nazala ki convaincu esenga kana kende esenga na kende. Parce que to mona kango nataki pe na bobangi. Ah Nzambe. Simba. Est-ce que ko simba to ko simba te? Tant tozo kola ndeka na zabuye na famille na monaki ba ponga na kolimingi na lupanga famille. Na moni ba grand frère ba ko futela te ko bima ngana ki ofutela ndako tangu na kene ko futela ndako na cheki ba discipline na makasi na bande ko banga na biso kana zu problème ba ya ba lobo moni bino ba leki trop pressé na arpe zandengwana soki na bela ki liboma batu baninga ba loba trop pressé soki pe na kufa ki batu baninga ba loba trop pressé nazo ya pona expliquer yo bien. Et ça là papa nanga pasi et ça là nga pe pasi yo mona mutu azo luka kabona na mutu mais yimuka kenda ake sukolela ake kolela nga moko na lela pasi nanga na bi pourquoi na kabwana na papa oyo mais lokola nazala ki sir na nzela nanga na tala ki batuté na tala ki pe mbongo papa te na tala ki pe mituka te na tala ki pe église te na tala ki pe bandimi ya CFCT so na tala ki papa nanga bimina moto église batebele bo mbala moko o me o ba ser na biso na tika bango bo epona ni fona zala na bango na nyoso wana toza ba tout temps toujours tambola conscience pe maye les akati na biso tangu na mona ki na sali parcours na ngai esimbi Nzambe tata chelo boko esenga ki nazala reconnaissant na mutu oyo anyokwa miponga nazala o nazala lelo ngai ninga nazaboye na bane ko zela elamba pasteur de la foi pesanga na lata pasteur de la foi ningo zo mona ye wana première veste nga na lata na vie ndenge za ko moni mobala lati veste muta lati sanga première veste na nga na vie pasteur de la foi vraiment première chemise ona bandela musala o akilité ya kanda ye muta pesa ngai premier ça dit na bane da ko tambola na bénédiction papa na ngai mais nazaki na problème ya ko zala na ye motema mabete na motema soki nazaki motema mabe na kati na ngai envers ye mais lelo naza pe o nazate netango na moni mikoleleke belé de 2016 à 2021 pas même 3 mois na ebité soko talaki na ba télévision na lobaki te papa na ngai pe tango to kabwanaki ayokaki pe passe papa na ngai lelo soka zu problème nazo mona mwana te wa ko telema akotela ye ndenge dernièrement awa na njili baninga ba sambwisela nga pasteur de la foi balobi asana kisi balobi ba provoquer même likamo pasteur de la foi akufi ba actualité panzani ngai mutu na yaki na télévision na yeko recadrer bango na bi fefe bo sala attention boyebi souffrance nini te pasteur de la foi moni na vie na ye po azala o azala lelo asimbi kisite akota penda kwa na yaki penda parce que bato bone ko zelanga balobi mutu akoya na vexo bien ezalité ya kanda hérité famille na yaki na vexo na claircir bango nde na talaki na lobi te pasteur de la foi ozo mériter ba honneur et nous vivons de tolobaka hein
tolobaka bongo tolingana tango tozana bomoi sikoyo nazela tanga kokufa na lakisa bolingo nazela tango papa nanga kokufa na lakisa na zamona malamu ndeto utaye ko sala na ye réconciliation officielle. Merci beaucoup. Papa nanga abimisi nga officiellement to lakisi pe public nyonso na ya ye na ya ngai na o izaka ya biso mibale kala ke tozata na problème mon côté, c'est-à-dire ndengo moninga boye nazana nga libre ya kokene pas papa na ngai papa na nga pas libre ya koyepa na ngai. Merci beaucoup. C'est-à-dire eza komi eloko yo na koloba pe na ba artiste comédien pe nyonso obo kabwana na papa na bino bokeno luka ping pong bo s'excuser bokeno luka président sobe bo s'excuser bokeno luka bokena tana tombe ya sans souci bokeno ko s'excuser ozomona parce que ça na bane belé na makambo théâtre babima bien té Tozé belé to bima bien té fier lelo yo beti tolo oui oyo uti ko bongisa oh merci to bongisa na ba boti na biso tangu to salaka comédie il y a des choses auto yaka ko bimisa pona ko rappeler bato au moins na mboka na biso so ke na ba classe auto tangaka oko remarquer to tangaka mingi qui a découvert comment on a benga nani Diego Cao bolimbisanga mwa muke po makambo ezibele na mutu ya mona bosana omona Diego Cao aozwa place koleka papa Simon Gimbangu. OK nzoka Diego Cao akozwa place te koleka papa Simon Gimbangu, c'est-à-dire ezana biloko musutu yaka ko bimisa na ba télévision lokola rappel yoko ko zwango na sens contraire mais ngana yebi pourquoi na obimisango na sens oposo retourner na pesa bango réponse réponse tango za kinini kombo papa eninge banda ko kita to telemisa kombo papa ekota na ba école ekota na ba place ebele na ba plateforme ebele ba ye ndeko na ngai soko ke na catholique yana bato ebele mais bano bazana catholique bazoya bayebi histoire papa Simon Gimbangu te mais ana kati église ba catholique ezali oyena protestant oyena église de réveil c'est-à-dire ba minimisaka kombo ngo ba betaka ngo penza bien te yango moni message wana bimaki na cadre ya koyebisa bato ke oya ninga silika ko silika te na lingi o silika kombo wana kota na école na lingi au marché pour komboane kota ba place to wana ngo posa mwana azokola na histoire wana mais que no tuna mwana azana 3e première 4e première ayebi liselo Diego Cao yo yebi Diego Cao résistant na pays ni aza congolais ozomona c'est-à-dire bandeko o bazwa kango na nenga mabe sincèrement na zoloba bolimbisa ngai OK o pe bazwa kango na nenga bien na ndenge ya ko réveiller batu na nenga ko lamusa batu eza nango mabete ozomona c'est-à-dire côté wana toyaka peut-être na ba télévision pona ko pesa batu pasi mais biso toza bata ko loba munoko na biso ndenge zoloba tout moment c'est clair Bible zolobango munoko elobaka mingi yango esumukaka mingi du fait que to loba mingi to kozanga ba erreur te mais to koya ko bongsaka na nzela ko loba si na se retrouver na makala ndeko na ngai yoza na poto na moni yo pe na moni couleur a poto ngana bimi penza salite liboso na yo te dis na moni yo bimi tellement kitoko ya poto eza ya poto ya awa eza ya awa yo moko moni muto ambongo akangi singa na pete et puis a utiliser banani ba collègue na ngai bobenga ye bakanga ye ozomona kasi na mystique ya fourmi na ngolu na nzambe eza na biloko musozo kasaka kaloko na kangi lipungu pungu makambo eseni esili nzoko kangi pe mwana mboka oyo azosala kame musali na mboka parce que na zate ke na loba na vie ke ngane muna osala bien na koko loba pete ke fona sala kaka batu nyonso ba sepela na ngana yebi yango bien eza na ba oba sepela kanango ndenge kendelaka eza pe na ba oba sepela kanango ti na yebi yango na za conscient siko ngana ko tika pona bato ba sepela na ngote ngana ko continue musala na ngai. Déjà, en voyant ton arrestation, juste au monde côté aucun piano, tu vois, tu as besoin de côté cercle polémique. Quel piano côté le baraba, bureau ya fali. Nani attend la pour moi tout mutu X mutu Y. Et là on voulait ça fallait au sanza.
tout le monde maniqué de John pour passer de violence à longue place sur Azara qui en est beaucoup mis sa famille les loyaux donc il faut que me classer biso Ozaraka pembeni ya Fali arrestation on ndenge salamaki et salamaki parce que Fali déjà na bubu lionel baza proche et salamaki parce que bandeko wana ya bureau bakotaki na se ya dossier na yo pour que ba appuyer ndeko wana kangisa ki yo akangisa yo ka kozala wana tout ezalaki na lisolo muso ezalaki wana na kati. Merci de Kevin na répondre ngo mukuse. OK. C'est-à-dire ezaboui ngai na komalité ya kanda pona falite. OK. Fali pour papé ye mutape sanga goûter ya kozalité ya kanda. Nazala déjà artiste lité ya kanda. C'est-à-dire eza na musicien mo côté na mboka na biso to sana ba contrat na ye. OK. Ezalaka goût ya mutu. Eza opinion ya mutu. Mutu asepela lobela yo eza goût na ye. Mutu asepeli akumisaka yo eza goût na ye. C'est-à-dire na kati ya kolobela mutu wana soka yeko kuto na karo na ye. Akope soka ba respect o ebongi na yo par rapport nenga yo kaka retour na matoi na ye ndenge o défendaka ye. C'est-à-dire naza libre ya kozala ba place de nazali libre pe ya kolobela ba musicien nyonso ya mboka naza libre pona lobelaka bango déjà mais par rapport ya Fali ndenge kendela ebima lokwa neti o penza mutu ya Fali non nga lala na ndaka Fali te naliaka na ndaka Fali te Fali azaka pa na ye nga pe nazaka pa na ngai tokutanaka na nzela media neti nga na bino tokutani lelo mais kokutana na biso zalaka yo otala nga pe na otala yo ndenge tokutana nga na bango c'est-à-dire na ba orchestre wana ezala le maniqué ninga kebongo aza libre po ba yokana salaire te ozo comprendre ti maniqué pa bana ko lobela Fali mutu pa ya na makasi te lobela Fali ye moko guna ye posa na ya sepeli te po na nga na moni artiste na lobelaka yeyo c'est-à-dire tant yo lobela ça ko s'attendre na quelque chose moko ba ko peso so ba précieté place ko ina mutu yango wana c'est-à-dire nga na yaka na ngai te pa Fali po ba tshela nga salaire so ndenité. Merci beaucoup. Bandeko bozo landa entretien na biso kende vraiment kitoko. Naza sûr que ba question nous se poser qui bozo ba réponse nango. Bon moni déjà pasteur était à Kanda mais qui un peu ko recadrer que azana est pasteur ou orienté mais a choix na e apporter qui akumisa Fali pe ndenge akoyi kokumisa ba père Vefere akoyi kokumisa munyo so alingi en tout cas bon noter yango déjà pour ba question yango ya ki mwa mingi. Merci beaucoup. C'était la concept Nabino Amelko chez vous. Tozaki, bon honneur à Koyambela Bino Lolo, pasteur Lité à Kanda. Bolandi, comment est-ce que entretien Nabiso na pasteur Lité à Kanda c'est de Rolaki en tout cas. Bon rendez-vous à Komesana, ko Mona Kabiso chaque semaine na ba invité à Sika, boko Mona Karandeng Lité à Kanda Lobikiti Oyo prochainement Koza Motomosu. En tout cas, un grand merci na réalisation Mobimba. Wana Bandi Bongo, babu le presse de la Melko presse, le président Richie Watumwa, des gros bisous à Gucci Sinda, Papa Elo comme Mobala Basimoko, sans oublier Eli, les paroliers na pointe Baobi Kokode, Mamsala Kitoko, des gros bisous aussi à mes confrères Tozaki Nabango Awa, Kalo, Azolibanga Tabetanga, merci, de gros bisous à le vrai Baobi Chesco Galiano, autrement appelé Francis Katiana South Africa. Tous vraiment ensemble, bon s'abonner, na ba chaîne no so bokolanda biso, bon s'abonner, bon pesa biso chance, bon maximiser, ko s'abonner na ba chaîne no so bokozwa biso, pe boko continuer kaka surtout hein, nazo beta c'était libako yo kozwa ya ko landa biso na chaîne wana. Kende kaka cliquer na cloche à notification. To okobanda ko mona bande ko banda ko défiler na ba chaîne na biso nyonso ba émission na biso banda ko leka vraiment bo s'abonner ebele tokutani na prochain numéro. Bye bye. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.